Et Romains 14, 4 lobby, n'a pas eu qu'on chiche Moussa Inanzambete. Moukouna, ce n'est pas n'importe qui. Il a posé les actes. Il y a solo. Hein? Mais, toke balango makasi. Atlandi, nalandi odie na ye ba konti mukuna ka munoko makasi. Kana ko biso ba épreuve, azu be preuve, tanga zo sala ba makiki na ye wana, ale azole tatouani, tatunzambe ana makamala bina bolole. A député ya pamba bana mboko ya Congo. Bon ti valeur bana niveau nyonso. Un député national, c'est un homme d'État. On doit respecter les femmes. Parce que la femme, c'est celui qui donne la vie. Mais acte ça qui n'a moi si y a moi na tsemi. Nous déplorons. Bonjour, Nabalandiniens sur HLV Télévision. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore dans l'émission de les news de Joyce. Quand on est les news de Joyce, c'est toujours kawana pour nous remettre les news c'est caché. Les news c'est bon. Donc, biso a vraiment news c'est obligatoire. News c'est bima. Biso vraiment c'est obligatoire. Il remettre les news c'est les canamont. Quand on a je dis bonjour à mon caméraman Didier Loleko. Je dis bonjour à toi ma petite sœur Priscille. Je dis bonjour à les news de Joyce. Quand Sakabinonga et Abino Just Tumba, autrement dit Benzema de la presse. Tozaraka toujours on a pour nous ça, pour na bino bafan nango pour faire confiance. Na lela bino fort quand on est sakabino. Les news de Joyce à l'autre, na les news de Joyce à l'autre ou bino prophète Ngefa. Avec prophète Ngefa yende trop bête vraiment masolo nyonso o eza na terrain masolo nyonso ezoleka ba news nyonso ezoleka. L'autre ko solo lango na prophète Ngefa. Prophète Ngefa lo sako. Mbwa suimbwa. Lo sako prophète. Basombaka kwanga na liboka ya moninga to olanza. Lo sako prophète. Moi c'est akitoko alemba matoi. Lo sako prophète. Nke maliaka mondenge te. Lo sako prophète. Chokoli londe mokonzi. OK, prophète Ngefa to mona ki mona mboka Vital Kamerhe azo senga procès na ezala en public mais to moni bat mususu bazali ko boyeza en public azo banga te que ba secret belé ko bima. Mais Vital Kamerhe soki aboyi à 5 procès public a raison parce que assemble le colambonga kala les autres zobenga Vital Kamerhe le ba mogigi hein autres zobenga le koko José Boul azali ne muibi moka ina mbanda ko ibaka basoso bato mais soka bomba na makemba bokozwa ite alors tango bino bo saboter bo sambwisi marque wana yoka si yaki kotika kufa kaka boy non Vital azosenga procès public audience publique parle la vérité. C'est là la vérité à Kamerhe, à Koloba, des chefs d'État, il aura des problèmes avec des chambres. OK, mais côté mususu mo ba nungu ezobima ke atanga ki déjà ba kombo mais ti siko ba kombo ngoto zozela to mona te. Mais yo komona atanga ke pa ba juge. Atanga comment ba te pa ba juge. Yango bon INC azolo ba été, il faut pas que na procès public. Et puis, dans le combat public, attends qu'il y ait une famille présidentielle. Parce que Bakanga qui déjà Lengo et Minen en Belgique et aussi une famille présidentielle. Est-ce que c'est ça là? Mais c'est ça le problème. Au sein de Matin Kabila, Zawana va bloquer. Hein? Va bloquer. Je ne crois pas qu'on le gâte. OK, prophète Ngefa to mona bakanga ki mona mboka mona nsemi mais à notre grande surprise comme mona ke moi ça mona nsemi balekisa ke po ba poser ka question bon est-ce que vraiment ils a bien makambo bandeko bazali ko sala? Non, ngai nazali contre yango parce que la définition d'une femme c'est lui qui donne la vie. Ouais, c'est liboso oyo nga na sala na vie na ngai ezali ba kwisa mama na ngai. Hein? Pona nena ezali ba kwisa mama na ngai. Hein? Biloko na lia koleka biloko nyonso ya mokili banana bota meza mabele ya mama na ngai. Berso nga na lala liboso na kati ya vie ya mokili ezali to la mama na ngai. Hein? Amour na joie oyo koleka me basi na bana na biso e ba mama na biso. On doit respecter les femmes parce que la femme c'est celui qui donne la vie. Mais acte ça qui na moi si ya moi na tsemi. Nous déplorons et puis nous condamnons de tels actes. Tozo ba bino ba journaliste bozo lekisa tango yo komi député hein tekala na député c'est un homme d'état yo komi retourner ba to ba question on peut ça mobali na ya ba conseil té hein mais tout le monde rappelle papa Molia il pas ça la rango za député mais ça la rango pe ba député ya pamba ba na mboko ya Congo
Bon, tu valeur à un niveau nyonso. Un député national, c'est un homme d'État. Honorable. Il est honoré. Babilo comme ça azoba microbe ko ça soute pour ça sonne. Hier les heures à pas mon asem. Champ de tir les là kuna. 9 personnes bakufaki, 37 blessés. Ceux qui l'ont balle soit qui les ont balle perdu. Akufi bakotuna ye akende ki na mandat nini. Il y a député ou bien quelqu'un qui est journaliste. Mais moi namboka manati baba ki azolela ka ba droit na ye ba nyongo na ye o l'état za nango ameka ko futa ye ba nyongo na ye. Nyongo ya mwana asem eza gravité. J'ai dit qui on a kuna ana rebelle na katang on négocie avec lui. Pourquoi pas négocier avec mon asem? Un cowboy fatigué, 82 ans. On m'a même dit ba kanga qui est na kati ya ipekinewa azo kata ko tele matin pendant ça petit besoin. Bazo tomber na makasi. Ba pese moi mbongo na wana esili. Hein? Ba travail esili lelo bo sokisi ba pota na mutu. Bo kamati lelo yo bokena klinga ye bokangie babete bakolosi na mutu akei na makala akei kuna na SNPP oui mutu ya mwana seme ko beba ta babeti yo ka ce n'est que normal siko okaya mwana seme ya kufi lelo obike biso ba kongo to kabwana ba kongo ba rankino ko ba rwandais mo kongo je te dis tala yo kapsu bangala yo kana bisa omoni bangala na ko beta na petit na ngasiko to finga ni bitoli pende ya mabe mais na poka to meni masanga to liani oyoki mokongo kwa rwandais soko swai na mokongo ata 10 ans na motema oyoki abosa na kalikambo te osona nango oyo bazo sala wana mwana semi nous ne refusons pas mais ko imine moi sina déjà ba elezer ba koti na rando na makambo wana esu ndeko muswa so moi si wana na tai komo na hote balandaka tala bakangaka mai tango mpelezo ya te hein moi c'est la prochaine bali bato ba sepeli na yango te alors si ma ça c'est na SNPP nous demandons au chef de l'état base ou mon asem hein ba rotika ndako na ye ba bongsa ndako na ye et puis ba soldats congolais rôle ya la police ezali ko garder ba bien na bato na ba bien na bango tango police comme ko piller ndako ya moto so ndako ya camera na mi des andengini so ba ke ndako ya kibuta ko zandengini. Est-ce que le peuple a confiance réellement? Il y a police, il y a armée, je ne crois pas. Et puis, Natango, parlement, alors que les gens ont la motion de défiance, va convoquer le ministre intérieur. Acte général, la police va sali. Ministre intérieur a convoqué le général Kassongo, acte va sali. Ministre intérieur, ça se justifie bien. Il faut pas sanctionner la démissionnaire et général Kassongo il faut pas la démissionnaire parce que bateau ba sai biloko wana ezali ba police na ye il faut na table opération la police expérimentée Tala Benaden Obama tinaki 12-17 commandos expérimentés ba koti na ndako ya Benaden ba bomi bazwaki tongate ba récupérer corps ba inango mais bazwaki ba diamant ba luka biloko te parce que bazalaki professionnel armée ya muibi ya police ya kobotola biloko ya bato police wana eko gagner bitumba ata mukolo moko te alors nous déplorons les tels actes criminels ya bosambolu pe ba image leki mukili mobimba ezali soni ya biso ba congolais. Ok, prophète Ngeva, l'actualité nous oblige. Tokoko les kaboïté pour nous voir. To vendre qui n'a banda samedi. Comment on a que pasteur Mukuna va publier dans les réseaux sociaux, les autres panzana, les autres tambola. Mais pasteur Mukuna, Azan Zambete. Romains 3 dit personne n'est juste devant Dieu. Moi et Romains 14 4 lobby n'a pas eu juger Moussa dans Zambete. Mais nous condamnons les actes. Soki mukuna asali biloko ya ndenge wana makambo ya bibi pona nini hein ba chrétien ba fungola miso mukuna c'est un homme de Dieu mukuna ce n'est pas n'importe qui il a posé les actes il y a solo hein mais toke balango makasi soki asalaki débat na Jean-Marie Kasambate mbe biloko eleka kite yami bale mukuna take Kabila na ibisa vie banda kala vieux tango yo oza camarade na Pierre ozo take Paul osala le côté Paul na Pierre mokondi ya nini Yesu soki na ndima éveil patriotique il faut à côté ya lamuka otakaka régime oyo ya sangisa
tu sais qu'il peut être bon. Il peut faire quelque chose de bon. Est-ce que dans la coalition, tu sais Kabila, à compte de ma peine, attends, ça mboko, il y a un koki. Les gars aujourd'hui n'est pas commis. Hein? Viens quoi qu'il est loté. Et ça la solo. Et ça la solo te. Et puis tant que maman wana, on m'a ramené comme le couteau pour un piège. Na landi bien na eba continue mu kuna kamu no makasi. Kana ko zabiso ba épreuve, azu be preuve. Tant azo sala ba makiki na wana. Allez, azo le tatouani, tatunzambe, tatunzambe ana makama mina bolole. Hein? Nzambe ba makama mina bolole. Alors viens yeba ki te kaza ki piéger. Hein? Viens là qui piéger parce que nini azali ko soutenir ba congolais azako tia pression na Kabila funda Kabila basama na Kabila ye vient mukuna funda Kabila wapi deke Tshisekedi aza ba Tshisekedi na Kabila bakuta na mikolo zo ndamba sala bazakesika moko okomona tala ndenge lelo basali vie basambusie nous disons ceci ezali bazo taquer ba chrétien bazo taquer église tozala bomoko tobo mamosala te sala mosabe yangai na bino bozala mbisa biso toko sambe sute yo sa ekobote kata nzambe Bible yango yo so se ko Bible yango so se ko batamba mo kata nzambe nan. C'est ça le problème parce que Bible Romains chapitre 3 verset 10 personne n'est juste devant Dieu beaucoup na un homme. Mais ça lui va tout passe comment on allait à pasteur au premier pasteur apparemment maman pasteur baluba oui toyebi baluba to ça délivrance baluba pasteur baluba to boité hein est-ce que ça ngaye le sako ezui moninga ko sekate lobby lelo amukuna lobby ko zanga attention hein? Moi, Aoulou, attention, moi je me prépare. Mukuna Aloba a se justifier Motakondimate parce que les images sont là. C'est que je vais dire à Mukuna, tant Mukuna Koloba soute. A se justifier. Aouti koleka na TV, aouti koleka na bosolo na politique à Leli, Barosim Kenzalobi, histoire na bazwango lo quoi, histoire à Noé. Bagodo histoire à Noé, parce que moi c'est un des preuves. Hein? Et alors ma bébé vient, il faut t'avouer et t'amorter pardonner. Il peut pas au moins le réseau pour ma bateau comme il quitte ça. Quand on a arrêté Denis Lessi. Tous ceux qui ont donné la prison d'Olo. Tant que vous avez donné c'est président. Tant que vous avez donné liboso senga ba congolais pardon. Il a fait ba limbisa qui est. Et là on vient mukuna zo bosalango. Il y a l'histoire ya Rosimu Kendito, histoire ya Rosimu Kendite. Et oyoka bon likambote ndeko Kabila sika leli eza impact était hier moko ko se justifier était atika bato ba se justifier pa nayi ozomona sikoko na zo biso lelo yo likambo comme une justice moi suis à poser que et puis na bisa qui vient na justice na be preuve oyo moi suis azoloba na et puis tango azo sala makamona ayebisa ki mokonzi moko ya mboka ya munene mokonzi na tindi abi kende ko luka ba preuve azube preuve aena ngo mukuna ko bima wapi c'est que nous disons ceci ce que ça ko taka Kabila te et puis yena Jean-Marie Kasamba hein basaki ba débat on a te lelo vioyo mba komi boté mais ba promettre les sous ba yi ba vidéo ebele o ba kopimisa ezali ebele o ba kopimisa et nous disons ceci pour le moment nous soutenons Mukuna. Hein? Pour le moment, tu soutiens Mukuna, tu soutiens l'église Yanzambe. C'est l'église qui est avisée. Ce n'est pas de Mukuna. Mukuna zali personne as un individu. To mon histoire à Mukuna. Na kati na mokanda na Jean 8 1 à 11 ba ela ki moi ça ki masu. Liboso na Yesu. Mobeko na Moïse elobi. Moi je suis ça ko babo mena mabanga. Yesu avandi bota koma telemi abi oye beza sai masumu te abete libanga bango tu bakendeki pe alobaki na bango lokola bino sobokei na condamner mutu te ngapi na kokende ko sali susu te c'est comme Mukuna mais il lobi lit na ezaka contre monsieur mon mboka Kabila alobi akotika te akokoba tina suka mais soki akotika te akoba te na suka to boite biso tout ça lit yango parce que mboka ezali sous occupation. Mais moi, on a besoin de sensité. Ça va aller à paranaïe, c'est na sensité. Alex va paranaïe, Alex va paranaïe, et ça na sensité. Mais bah conseil vieux Mukuna, moi je le conseille. Déjà ma belle libosonaï. Déjà ma belle continue à sala ki yango suka ki boni. Hein? Viens ti gorgé baluba. Hein? Viens ti gorgé baluba. Hein? Ma belle zali libosonaï. Et puis na zo bisa vieux boye baboye. Attends tu soutenir yé. Kaisa la zali. Parce que moi je suis à la justice. La justice, c'est qui est le ministre de la Défense. Le ministre de la Justice,
ya PPRD omoni bako humilier vieux tina suka oyoki bako humilier ye tina suka bosola mboka elobi eloko te bon likambo te problème eza te alors ntango na justice kati likambo te tokondima yango te totala kati na yango pour le moment amikitisa eloko ezoboma vie wana baorgueil un Pierre chapitre 5 verset 5 amikitisa nano et puis baero oyo ezalaki vie mokuna aleka na basola mboka aseloba te il doit être calme atikela opposé atikela bato balobela ye toyebi esika euti toyebi mabe est-ce que basala yango te tango tobana ba makambo oyo misala na ba oyo lokuta ebandi lelo ce n'est pas le moment de taquer mukuna nous sommes derrière lui mais ce n'est pas le moment eza lokuta basala yango te moi si on a besoin courage boy bimisa ba vidéo azoka courage boy apesa ba audio abi ngai pe ko le kana chisa koloba likama mapango ndenge nini bolingaka boy ba makambo nyonso mwasi wana azaki na mobali na azaki diacre na aseka moluba aki na mbongo na ye asomaki lopango na etage bo moko mobali na bango akufa tango akufi azwi mobuka lopango atika epai mokuna azaki na basi bo mibale premier bibiro akito na 9 enfants ye abo tango balaka mwana bo moko sikoyo koma itanga akufaki zongi solo mukana lopango pona toteka tokabola mama zoya ye nde esika makambo ebandi wana onga nalingaka yo nafandaka na yo motema na ngai boye ezali pa président bakosaka mamuka président avant napesa yo il faut yeba moi makemese salema moi nini salema tokwa moi saki na position de faiblesse pour récupérer beaucoup ya lopango c'est là le bien profiter alors tanga profiter moi ça me sanga na motema malamu te jour moko boye akako bisa mo kondimo la bon pona to tient na justice lokola muku na zaka munoko makasi tika ete oluka épreuve nde yango molaki mère wana benga ki muku na yei na ba caméra cachée na ye azui makambo na les épreuves sont là et pour le moment vient abanda kimia azala poser lokola mbi azala ki poser ya lo bataille justifié té parce que les images circulent ba boîte vocale ezoleka ezoloba ezopesa ba chrétien soni mais nous connaissons les effets donc to soutenir ye avanda mais ayeba il va aller mais moko déjà leki na TV ba propos à lobby na bosolo na politique vraiment ezosala pasi comment ba propos ya lobby na bosolo na politique kende ko Kabila lakisa famille na ye Alexa bana na ye est-ce que likamba Kabila zawana est-ce que toloba makamba Kabila zawana eza fondé te est-ce que Kabila nde moko azana mboka ministre de décentralisation azana Rwanda non est-ce que Kabila est mon combien de généraux est-ce que est-ce fait pendant Kabila l'axe origine na ye azana comme son foncé azana ko son foncé Kabila l'axe origine na ye lobi tanga azana Kabila mwana mboka Kabila pena congolais bubetila Kabila maboko ayebaki yango te et puis église ezali totanga kombo ya Yesu mais politique kota na église ba politique totanga kombo na bango batala koute regarde aujourd'hui conséquence ozomona soko lobi Kabila l'accent origine na ye ezali loko moko te ba origine belé za douteuse awe belé ya osakana te ba to baza belé ezali na sens te mais alaxa innocence na ye ke na salaki yango te na salaki boye te et yozo lo ba boye Kabila l'accent innocence na ye moi ça na be preuve yangoyo ngai azoba na audio ngai nde moto mukuna asalaki makambo parce na welaki mokana na ngai ya lopango ya mobali na ngai toteka yango et puis mokana na lopango na lelo eza na maboko ya mukuna alors ça justifie ni toyebi ku esalemi et autre bata FCC ina kasete soki bonga na kota su yete na beso na kote parce que toyebi ku ezali wana vanda mais ça sonne église oyo so sala wana lelo sonne basai na nzambe pourquoi de ça dans nzambe basai na nzambe alors yo ba comparer ba héritier na basai na nzambe ndenge moko si to connaît héritier ni qu'est-ce qu'on peut connaître héritier par rapport à bambi par rapport à ba vieux biloko basali un homme de Dieu oyo Timothée alobi na biso 3 versets 2 à 7 à cause de la modèle irréprochable marié d'une seule femme ba ne pas irréprochable c'est que dit la parole de Dieu. Ce qui va comme la biloko, alors, c'est le moment, il n'a pas à se justifier. Dala, oyebi moi si, avant de me mettre dans le ezem. Ayebi mon colo mobilité. Ce qui a bien 5 garçons dans la justice.
mobali achaki ose émission mobali mwasi alobi kaka ye oyo esili ok ye oyo esili est ce que via kobosaka kushaki na mwasi wana et puis yokana bisa yo bino basi bobongisa balangage na bino soki makembese ya bacode oki makiki eza bacode oki fumangane eza bacode yo mwasi momovandi ngai nde makambo kuna saki na ngai azalaki kolala na ngai bifuza na pudeur ata soni te osoba eloko ndenge wana misu ya bato bazoyoka ifuza na pudeur oyebi biso na mboka na biso na bangala soki moto akende nsima ndako aosala grand besoin petit besoin so otuni okei wapi yo nakei na nsima lelo bino bakini okei wapi yo nakei osuba okei wapi nakei osumba ozomona pas de pudeur mais biso nakei nsima ndako oyo kosala nsima ndako moto ayebika ye moko alors bino basi bozolekisa na batel zak nous disons on a église tozala na lisanga makambo ekweli biso ekwelaki David tango asalaki na mwasi ya Siri ya mwasi ya nani wana Betsheba mwana kufi ya mibale akobota Salomo David ataki sacrificateur po motuni na bino boy oyo mukuna azosala boy bambie bazosala boy biso to samba esuta so bo samba ita bo pana na bino eloko ya sika eza na mokili te na kati ya Éclairs chapitre 1 verset 18 eloko ya sika ezate ata yonde ngovandi awa obalite mais fumangani obetaka yango grave oyoki eza déjà masumuti ozomona mutu moko asembo liboso ya Nzambe te azata moko te l'église ezali ezobundisama Satan antichrist azobundisa église à travers bateau à travers basi tozala na bomoko na bolingo na bosalisani to soutenir l'église à Dieu non ba distraction ya mukuno oyo to bosala makambo vita kamere to bosala makambo ya monasemi to bosala makambo oyo ya ngoyo ya bijou baluka moya bisa vita kamere lokuta na bango ba okatse ba na posanguba boko zinda boko kolololo. OK, merci prophète Ngefa. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Moi bambote na bat balingaka yo moi liloba. Lelo na pesa dambote na moto yon sauté.